magicien tout court. Ok, merci beaucoup Papa Jean-Marc. Papa Jean-Marc, tu as un peu de solo. Aux Aranganga, Bandara peut repérer ça joueur. Magicien plutôt. Au Bandara repérer ça joueur. Qui si il y a succès, il y a Babi. Bon, la question opposée là. Oyo, aujourd'hui pour na makambo etali succès, il y a balle. Na balle qui c'est Zali. Il y a Makasi. Même talisman. Voilà ce qui s'est abaminé les talismans. Hein? Et Zali. Il y a Makasi. Il y a un qui s'est moko ezakuna te. Eza chambre à sirène à Zakakuna. Sirène on a vanda. Ce qui a l'inga qui no beta match. À côté kuna, sirène n'a pas pc babi. Sirène a quoi pc babi. On a 3 billes. Ok. Donc on a 3 billes. Au sala 2 mois. Au kosala rapport sexuel était na moisi ya mokili oyo. So ya ça fait 3 mois. Wana zolo ba non, il faut na bien ma meilleure biteur. Na 3 mois wana donc akoyeba ataza na moisi azula na mbeti boye. Asimbeti. Ezama kamuka ke no ya ke panganga nganga saleli travaux. Ce qu'on a travaux au salle les wana au PC bikila netinga nazali na ba formule be ba formule mususu nazali ko pesa mutu na travailler ne maki na epso na bika kama kendo sombela nga maki mais maki yango eza maki nini o somba maki oyo soso tango alalela ka maki atotoli ba maki mais ana ba maki mususu oyo asundolaka ne maki wana nazali ko 5 na ko epso bon yelanga ba maki wana ta 30 wana nazuluka na créer leo babi oyo kotia na kati ya saison ya match wana otia 30 bi otia 20 bi otia 10 bi otia 11 bi so isiko yo ke na recherche na yo obandi ko luka bato bateka ba maki est-ce que ça na maki o so so sundola te na za na ngwa pa pesio est-ce que ça na maki te so so sundola ezali ba pesio ka bongo na bongo est-ce que tangu yo oye na maki wana ta 15 na ko travailler yango papa na ndinga laboratoire ça dit na bengi d'esprit bango ba bien bon lokola linga ma meilleur biteur il faut ya na maki soka ya na maki wana aya na mulangi ya whisky 20 rouge ils ont représenté mulangi moko ils ont représenté mutu moko parce que 20 rouge ils ont représenté makila. Ah bon? Ils ont représenté vie à mutu. So basenyo 20 rouge eza mabe. Soso pesa mabe. Ah bon? Liki pesa mabe. OK. Liki c'est que au kabi progéniture. Soso c'est qu'au kabi moine. Taba au kabi irresponsable. Mukolo adulte. Donc ayebisho ka symbole mais abombedio. Mais ils ont article les pièges. Ils ont article les pièges ndenge ça makati ya monde wana. Maintenant tango mutu wana joueur wana akoyana ba maki wana eza pona saison mobimba ya bima champion. Siko na senge maki ya yena maki. Ayibika kaina nini maki. Donc na mabota na ye Alexis bana 5. François na 5. Bana 5. Tozana bana ebele na mukongo papa. Yo baka ke non mutu ndenge tozaboye toko boyeta même bana 100. Ah bon? Mais oui. Donc au niveau le baké foot na mona joueur ya ba joueur baki ces années. Baki ces makasi. Na pese exemple eza na kisi mususu wana eza ya bar poto. Ko kangaka poto. Mutu aya lobino ngana za gardien. Mais na lingi ba tianga bité. Songa na poto joueur moko te a tianga bi. Po biloko wana yela yote. Yango etindaka bakende kokanga banzoto. Protection. Pourtant sur un terrain, au lieu que misune ba no mona poto ya mibale, e mona poto ya mibale te mona ka poto normal. Nde pa yo mona ka ba bani ko luka kokanga nzoto. Po mutu muso akoba mutu ndeni na succès buya na chance babi. Akazu botini na muninga a travailler ango, ta muninga olata botini wana pa genou. Ba moko genou wana bobo akoti garage. Ya remplacer na poste. Et puis ba we la ba poste wana oka wana ni gardien penza ya danger yoana ya gardien penza babenga ni na terme ya sport gardien numéro 1 titulaire voilà au gardien titulaire parce que pour boto la titulaire place faut zalati
opesa pe ba joueur qui na pesa pe ba joueur bao bayebakanga ata nazaki na magie be babeteli lisolo babi jeune wana asala biloko wana aye pe bon to solo lipe na bise na bi bon ça va kende par exemple zuelanga mabele ya cimetière po na bale ne omona kawana okomo na joueur akomi mibale na kati ya terrain bien misato Bonzambe na Bonzambe Lola Ezo Futa bien aimé dans les Seigneurs. Un grand merci na bino ba onion tout bozola na biso de partout tika ite nzamba Lola amona bino Lola e futa bino bisika bozwami. Bonzambe na Bonzambe Yesu nde mosuki se demande ne triomphe jamais. Merci. Na bande oignons tout bala na biso, merci na ba oignons tout bas soutenir biso. Là je vois les pasteurs et faits amis si à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich et na filo mukoya motema Bivin c'est domo depuis Londres pena maman Gisèle. Lukelo motema papa Emmanuel na boson les frères papi Kongé na Nzambe ya Lola amona yo Bonzambe na Bonzambe lo les offres bien aimé dans les Seigneurs toujours na cadre ya pour informer bien na émission bien rien qui est la vérité bien aimé en tout cas vous a connecté le lobe pour découvrir la vérité et bien na émission le bien aimé après matanga après liwa il y a Emeka Mambale bien aimé dans les joueurs à Régna à Sala succès makasi awarna kina RDC mobimba oya sepelisa biso mbamba lebele bien aimé mama ya kufaki kokufa na ye pasi kokufa na ye makambo bana kotambola te rien ne marché mama le akufi et na ba condition mo ya pasi to monaki pe nanyo yo abana koloba trop na matana na interview mo bosono m'échappe encore en tout cas bien aimé dans les plus pas ya ba joueur nyon surtout ba sala succès na serona pourquoi souka na bango ezala bien te ba kufa na ba condition mo ya bien te ba pauvre kolela lela bomona kutu liwa ya Pascal Kalemba Gardio na bana ko sepene makasi ya vita bien aimé dans les Seigneurs bomona kindeni na kufaki mwa libumu pa bona bo akomaki na elorote kotambola makolo akomaki na monga fula donc mama kam compliqué bien aimé et bolanda ki témoignage na yambaki joueur au New Jack au babana ko benga ye na vita o epé arenya médiateur wana bien aimé dans les Seigneurs au le loi dans les États-Unis témoignage à sala qui peut ba makambo abimisa ki na bale ba makambo ebele ba ki se ebele ezali après ba deseignants sont bien aimés to yamibi le ex magicien o peke abana ko pesa ba joueur kisi ya succès ya ko tchababi amekempe kofongola biso ba réalité oke ngana yo toyebaka te na komo ya ex magicien pasteur Jean-Marc Mutombo. Shalom papa. Shalom. Bonne santé l'homme de Dieu. Kimia na ngolo na Nzambe. To sepe suna neto ya mio malgré aux fatigué. Merci quand même de nous répondre à l'invitation. Amen. OK papa Jean-Marc, pesa na bandiko ba sepe na makasi mbote hein. Nazo pesa mama Godemboui la Fontaine. Kuna na côté Angleterre. Mbote mingi na Londres et nazo pesa mama Mati États-Unis mbote longo na papa Dakwa mbote na bino nyonso bino batu bolinga kabiso opesa biso toli pe bosute na kabiso ata na mwa muke akolia ata mwa koka zambalola pambola bino kotoli na biso ezali kaka kitoi kampiko tokanga malankolo Yesu pote pai na ye ndeki mezali. Merci beaucoup papa Jean-Marc. Papa Jean-Marc, on s'est présenté non. Vous avez ex, vous avez magicien sorcier ou magicien gars? Non non. Nalobi boye. Nazalaka magicien tout court. Ah parce que bah monsieur ezalaki non magicien sorcier magicien blomo ya bon. Nous avec une guitare. Magicien tout court. OK. Merci beaucoup papa Jean-Marc. Papa Jean-Marc, tu as un peu de solo. Vous avez nganga. Bandara peut repérer ba joueur magicien plutôt au bandara repérer ba joueur qui si il y a succès il y a babi ngana sunga ndeko Alvin so ba bengi mutu nganga hein c'est un féticheur na fétiche tozomona kisi oyo eza na intervention ya bukoko hein fétiche hein la kisi ya bukoko et surtout ya ba africain. Quand on dit que magie blanche,
parce qu'il y a magie blanche, magie rouge, magie noire. Fétiche, c'est la magie noire. Vous comprenez? C'est le fétiche, c'est la magie noire. Vous comprenez? Hein? Donc magie noire, c'est ça qui si oyo banganga baza ko évoquer l'esprit ya bakoko, hein, ba génie ya Afrique. Parce que continent na continent, pays na pays, eza na ba génie nango. Hein? Alors ba féticheur ba benga mingi ba génie ya ba mboka o bango ba botami o ba bengi ba koko na bango. Vous comprenez? Donc maintenant na kati ya magie blanche ba invoka ka esprit. Hein? Il y a ba mindele. Na magie blanche okoko benga ba sirène. Bilima ya mai ba sirène. Na magie blanche. Magie de l'Inde, donc magie na magie eza na domaine nango. Vous comprenez? Mais au commun que mutu muso azanganga. Mais aza magicien, mais abandi koye kolape kisi ya bukoko. Hein? Asangisi na magie na bukoko. Donc c'est quoi aza magicien féticheur. Vous comprenez? Parce que sur le bikako yozaki nganga. Directement on voit des féticheurs ou mais magicien aza obligatoirement ngangate. Moni et c'est ça. Bon, la question opposée nga oyo olobi pona makambo etali succès ya bal. Na bal qui se zali ya makasi. Même talisman. Voilà ce qui se abamine les talisman hein. Ezali ya makasi. Eza na bato misusu ye na vie na ye a signé pacte na sirène ke ye na vie na ye akotika la ne ko bala te awoza zala ne ko sala ambiance na basi mais abala mwasi atie na ndako boye légalement ezate. Tala la plupart ba musiciens hein, tala la plupart ba musiciens okomona baza jamais na mwasi moko. Awa. Parce que bazana ba pacte. Bazana pacte. Les autres na bamba na basi. Bazana désordre, via désordre. Azana sirène ebisa bi omoni onde ozana. Moyi yango moni ocholo balika moko awa ndeko moko alobi tuna batwana bazo sala musique ya mokili wana. Tuna batwana bazo sala ba succès wana so balala kana butu. Sadi na moyi sala no nyonso lingi butu eza ba esprit so za na sirène eza area sirène ndio komona mutu wana azana ndako abi moni mwasi nanga chambre kokota kate yo kanti okisi moko eza kuna te eza chambre ya sirène za kakuna sirène wana vanda soki alinga kendo beta match akoti kuna sirène ndako pese babi sirène a quoi ça biolingo cha 3 bi hein. OK. Donc on cha 3 bi au sala 2 mois au ko sala rapport sexuel était na mwasi ya mokili oyo. So ya ko ça fait 3 mois. Wana zolo ba non il faut na bien ma meilleure biteur. Na 3 mois wana donc akoyeba ataza na mwasi azula na mbeti boye. Asimbeti. Sikoyo tango ko tose loko wana tina suka. Atose loko wana tina suka. Mais na tango ya ko kende na match. Sirène ndako sa ko créer les ba circonstances pour ya achabi. Moni. Wana aspect ya sirène. Mais ba misusu ya na ngoma ba sirène te. Ezama kamuka ke no ya ke panganga nganga saleli travaux. Ce qu'on a travaux au salle les wana au PC bikila netinga nazali na ba formule be ba formule mususu nazali ko pesa mutu na travailler ndé maki na ebiso na bika kama kendo sombela nga maki mais maki yango eza maki nini o somba maki oyo soso tango alalela ka maki atotoli ba maki mais zana ba maki mususu oyo asundolaka ndé maki wana nazali ko 5 na ko ebiso bon yelanga ba maki wana ta 30 wana nazuluka na créer leo babi oyo kotia na kati ya saison ya match wana
otia 30 bi, otia 20 bi, otia 10 bi, otia 11 bi. So siko yo ke na recherche na yo obandi koluka bato bateka ba maki. Est-ce que na maki o so sundola te na za nango apa pesio. Est-ce que na maki te so sundola ezali ba pesio. Ka bongo na bongo. Est-ce que tangu yo oye na maki wana ta 15 na ko travailler yango na ninga laboratoire, c'est-à-dire na bengi d'esprit na bandi ko yebisa bango Alvin yeyo alinga bima meilleur buteur sikoyo bino bolobi nini bango ba bien bon lokola alinga bima meilleur buteur il faut yana maki soka yana maki wana ayana mulangi ya whisky vin rouge ils ont représenté mulangi moko ils ont représenté mutu moko. Parce que vin rouge, ils ont représenté Makila. Ah bon? Ils ont représenté vie à Moutou. Vin rouge, ils ont mabé. Et Soso? Soso pesa mabé. Ah bon? Liki pesa mabé. Ok. Liki, c'est que au kabi progéniture. Soso, c'est qu'au kabi moine. Taba, au kabi irresponsable. Mukolo, adulte. Donc, Ayebishoka, c'est mode, mais à Bombedio. Mais, ils ont article les pièges. Ils ont article les pièges, ils ont marqué à monde. Maintenant, tant que mutuana joueur wana akoyana ba maki wana, ils ont pour la saison mobimba, il y a bima champion. Siko na 5e maki, il y a na maki. Aibika kaina nini maki. Ngana zuma qui na travaillé. Tant on a travaillé ici, na ebise zoli ki o mela mobimba. Au continue na monoko, neto mela fufu. Et ninga mystique. OK. Ce que leki et continue na libomo, ce que na beti na libomo na bisumba papa. So bimi koto, c'est ka toboli filado a tient na poto. Donc na poto bi ekoti. Po ekoti na monoko bimi na sima. Mobimba nango, c'est que bi ekoti. So ko mbeti papa ekoti na papa bima na sima bimité, c'est ka raté bi. Ah bon? Est-ce que vandi wapi? Et tu as libombo. Et causer pas problème. Et causer pas problème. Pas problème. Yo kanana. OK, vas-y. Tango etika libongo. Soke bimite etika libongo. Oye etika liwana. Ye fois bimisango. Abimisango ndeni. Il faut appeler ça sacrifice. Ah bon? Ah oui. Ce que sacrifice en izanine. Parce que koti na libumu na ye. Tobima na libumuti. Bisobana. Tobota baka na libumu. C'est que moi na ne moko na descendance na ye. Moko atika aleki. Ah bon? Ce qu'on a bamaki wana ce qu'il y a qui 20 au moment de so abeti bongo mi balé misa to tia comme na 15 5 bimité. Donc voilà 5 bimité. Donc na mabota na ye Alexis bana 5. Ce qu'on soit na 5. Bana 5. To na bana ebeli na mukongo papa. Yo baka ke no mutu ndenge to za boye. To ko boye même bana 100. Ah bon? Mais oui. Donc au niveau le baké foot na mon a joué il y a ba joué baki ces années. Baki ces makasi. Na pe cet exemple les ana kisi mususu wana eza ya bar poto. Ko kangaka poto. Mutu aya lobi no ngana za gardien. Mais na lingi ba tianga bité. So ngana na poto joueur mon côté a tianga bi. C'est ça non, c'est facile. Et ça problème yo tant oza na poto wana eza su yote obaluka nzoko. Po nzoko amunene trop akangi poto nyos. Vous comprenez? Donc moi mutu abeti tire vis-à-vis na gardien bo pas eke mpanzi. Et tout ine nzoko ekei. Sikoyo nzoko wana oyo baluki azambilo ko ya lingaka. Po nzoko liboso akana sikra za lokoso akusakana te. Eza neti mobali liboso amwasi. Maîtrise ezate. Maintenant sikoyo tango ya baluka kanzoko eza na batu misusu oye pe na terrain wana zo travailler match azotala bia gardi wa baluka nzoko ndeza boya lukasi ya baluki nzoko wana pona chebi il faut na zo kana cycle na bwa kele kutu mopanzi ya poto musika kuna ko bango mo ba jouer ba mona kango banganga na bango nde ba monaka. OK ba yo ko mona note parce que za na misu normal mais nganga no travailler kanda azotala yo za okana ochabi. Mais du gardien on a si baluki déjà nzoko. Donc on voyait au chebi ezate. Siko yo ponzoko wana o ya si baluki wana. Na miso boboto boyozo mona gardien. Mais aza gardien te ça comme nzoko. Nde siko yo sombi kana cycle travaillant. Obitala eloko olia yango yo lingaka. Obwaki ngona mupanzi da terrain kuna. Ye akolanda ngo kwa kene kolia. Tanga olanda ngo kene kolia poto etikali nini vite de bien côté.
wana pona bar poto gardien do mona gardien mususu azana mouchoir moko boy soit inga yamba zi mouchoir wana changu mopanzi yo mona ngo eza mouchoir mais eza mouchoir te eza esprit mobimba che wana o eza ko empêcher tant mususu yo zoya na bali boye a déplacer poto yango yawa mitango yo zoya na bali ya déplacer poto yo komo mona poto ekomi déjà awa yo komo mona nkoto obeti kuna bima joueur obenza zoba azobeta ka mipanzi azobeta panzi poto yango liboso na ye ya beti mopanzi te misu na ye moni poto wana te e moni poto mususu ya mibale o eza créer na ndenge ya bale sikoyo po biloko wana yela yo te yango etindaka bakende kokanga banzoto protection pourtant so aza na terrain au lieu que misu ne banomona poto ya mibale e mona poto ya mibale te monaka poto normal nde pa yo monaka babani koluka kokanga nzoto po mutu muso akoba mutu ndeni na succès buya na chance babi akazu botini na muninga a travailler yango ta muninga olata botini wana pa genou mamoko genou wana bobo akoti garage ya remplacer na poste et puis ba wela ba poste wana oka wana ni gardien penza ya danger yo wana ya gardien penza babenga ni na terme ya sport gardien ya numéro 1 titulaire voilà au gardien titulaire parce que pour boto la titulaire place faut zalati hein yo penzo yeka bobo boto la matampi ka place na ye faut zalati. Merci beaucoup papa Jean-Marc Mutombo. C'est que pesa pe ba joueur qui na pesa pe ba joueur ba o ba yeba kanga ata na zaki na magie be ba betele lisolo ba bi jeune wana asala biloko wana ayepe bon to solo lipe na bise na bibo ça va kende par exemple zuelanga mabele ya cimetière po na balle ne omona kawana okomona joueur akomi mibale na kati ya terrain bien misato balle bobo omoni akomi mibale siko olanda oyo be olanda oyo ozo yeba te siko olanda omona ka mutu azo tataba na ye moko boye baleki ye bake bachebi le joueur abaluka ka mibale na terrain abaluka ta musu misato mutu azo na balle oh mais pas comme mibale de là on dirait qu'il dit ba po ozo lekela yo yango moni kisi ya balle ezalaka kisi ya équipe ezali pe kisi ya joueur yemoko ezali kisi ya équipe eza nani président ya équipe na comité de recherche na ye baonte mutu balandela kango mais kisi ya joueur ezalaka joueur yemoko na ndenge na ye akeluka ba protection na ba makamu na ye eza ba joueur mususu ye akota ne maison te mais à travailler avec la kisi équipe donc aye ne kaka boye ba comité de recherche ba travailler papa bisi bambobo pakola biloko bosala basali bake mais ça ba misusu penza ba maison spécifique ya kendaka pona succès na ye pona kotia ba bi na ndenge na ye nde ba joueur muso mona tsoka chebi mususu pa tia et comme problème match est difficile baninga bazo rater ka ya tia so si voyez pas chepete mususu aza soki pe ya che mutu so abakisa te ya bandi bi liboso na simane mutu so atia biazate. Que papa Jean-Marc, pourquoi les joueurs ont plus pas sous côté au Afrique au moins qu'il y a un réunion qui n'a pas mis les bannes à réunion de pourquoi pour ne pas citer le nom mais oui bah jeune bah réunion bah tout bah bouger qui n'a depuis que bah ça va on transfert les bandes bah bouger na bah on le soutient problème est allé bah que si na banane bonjour les apports à niveau na niveau moni même ata banganga ne bazana o mona mutu mususu abeti motokisi abeti mutuki apesi mutukisi qui soit par exemple neti qui soit par exemple les années ya nini ya toloba na pesi exemple moko ya vie courante hein ba pesi mutu moko kisi ne ezali neti abenda neti baninga mbongo hein parce que OK panganga msobi masa na ye azana kisi na benda ka baninga mbongo biso stoteka na zandwa mais ya benda biso mbongo bino nazo peso anti mutu azo peso anti c'est que azana pouvoir supérieur ya oyo apesi o ezobenda mbongo omoni c'est que sorcellerie africaine hein est très nuisible mais ça a un pouvoir par rapport à la puissance ya bambele wana il faut tout avouer
Kindoki ya Mundele aza na facilité ko rendre ngo visible bo même na moyi. C'est Mundele aloka na moyi aloka pe na butu. Mais en Afrique Kindoki na biso za toloka mingi kaka na butu. Vous comprenez? Tala par exemple bato na so ba ke balongwe awa ba na succès. Mais tant ka bima libanda succès za lisosté. Cela veut dire que talisman wa yakutani na ngokuna. Eza niveau na yeti. Mais ba ope bazwa rapé succès libanda kuna. Eza ba oyo azaki ne awa asa la mingi beaucoup côté asa la tam sur ba franc-maçon tam sur ba rose croix asa tam sur ba maikagi wana ozo comprendre donc asa déjà na pouvoir ya ba mindela ngo parce que tango abimi eza monde na bango bon asa na facilité à évoluer ko oyo asa la beaucoup ko so abimi li ba ko sangisa te la bloba sangisa nazolo bake au moins ndeba ba likama mabele même ba match na soto beta ka so mona benza que non kachero wana alungwe awa parce que tous les membres catch tous les membres bal au moins maintenant équipe oyo et que no beta na province siko bato province na baba lelo bokomona ezali kama mabele vous comprenez les kama mabele do bo beti match équipe on ezali ngo danger te mais bo gagner bo sali boy pour nani les kama ya nini ya mabele do ba girer mabele na bango ba ko polate bo sali nini siko ngango ayebi makambo tango zo koya na kati ya mabele wana il faut coopérer na ba chef en mboka so ba chef en mboka ba boyelié il faut somba mabele wana atana ndenge mususu par exemple ba yena masangu côté bango baye baleki na balabala ba bengi soso ya mboka wana soso aye ba boke le lisangu tangu soso wana ya mboka alie lisangu wana donc bazilu pemba ndo mona ba beti ba gagner mais ba somi mabele ba chef ba trahir te soso nda trahir ce sont des traits. Tu n'es pas équipé voyage na banganga. Mais oui. Ah bon? Bon, tant d'ailleurs que tu banganga bakenande avant. Comité de recherche ya équipe. Yango voyage avant. Et que ça la recherche yango quand ces années. Koye bato yo kisinini bazana ngo, bazana nini ba eloko ni basali na terrain. Ba on peut que basali ba cérémonie na bango po bakoka kolonga po bango basi comité ya recherche ezande ya banga kisi gwanagwa muto ko souhaiter so monika muto no comité de recherche à vite yeba que c'est muto ayebi bangange belé au comité de recherche bon na vita bien excusez nga so yoza no vita bien tenga na vita bien donc yo toi ba adversaire mais toi ma frère merci bon nazai ko baké tango yoki que comité de recherche équipe boy so ki match ezali comité un président comité de recherche assez akenda déjà ake kotala ko luka makambo za ndenge nini ba ministre ba bitala tala ba miroir ba tali oh no ezabo assez ayi atoko pola tiko to pola te to sani ba sali kisiti azoke no recherche nde banganga na ba marabu koma ba gagner match mais tu yo pe au assistant déjà que op équipe Mokis yo mopo ye stade oyo vandi oui na sala ngo mingi na ba interscolaire parce que yango ndenga ba no sala mingi na sala ngo pe na ba équipe ya minene précisément na Équateur na Mbandaka papa leki nanga azali ko sana lak Erzaïr à l'époque parce que Erzaïr zaka une équipe na ye une équipe na ye et beta kabal parce que mukonsu na moni équipe ngo epolaka mingi na bia na yeli bango ba gagner pe match sikoyo na sololi na moko ya ba joueur na to bando solo ane bien to sololi na yena bisena bi omoni yo ndenge za boye bokobeta match contre équipe moko na mulunge équipe wana mulunge ezaki équipe ya ba soda na Mbandaka donc bazarado ba beta na bango pe bien mais désordre trouble bango na bi omoni équipe wana il faut bo gagner nde bayaki to baganyaka équipe wana 3-1 na 3 wana bi moko ezali na ngwa joueur amichela ina na ndenge na ye menga apesaka 2 il fallait to gagner 3-0 joueur wana na ndenge na ye amisombela bi na ye ndasa nini ache côté na biso pe joueur wana pa amisombela bi na ye na ndenge na ye ache menga na pesa bango 2 nde salaki 3-1 na salaka ndenge nini na biso bango bakende bazwelanga mabele ya stade bake bazwelinga mabele ya stade tamba bapesinga mabele ya stade nazwi mabele wana na bani ko travailler yango na ndenga prière magique na travailler na sala ndenge nini tango ba joueur ya mulunge
bazonyata kaka na terrain parce qu'il fallait siko bango nde bakota na terrain bato ya liboso mutu ya liboso azokota na terrain il faut koma nzoto kilo aza souple te aza kwa mutu mo balati libanga na nzoto siko yoka événement esalama équipe babani ya libita bandi beta siffler po équipe ekota na kati ya terrain bango ka be chauffement libanda mais ça mais bokota bango ka chauffement libanda équipe wana siko bamoni meneni bato bazokota te biso tokota bakoti donc parce que numéro ezali kaka bao bakokota na terrain liboso bakoma kilo nekte socio constata équipe mbalezo beta balle babeti de la siffler po bakota na terrain bazo hésiter kokota na terrain donc ba yibike bato ba unyata makona na terrain liboso ba olata babe nesiko équipe na ngana résister Air Zaïre wana bazo benga ngo pepo résister allez mulunge bakoti liboso na terrain mais tant bakoti na terrain na ba jouer ba betaka makasi do bazo fouter na ndenge mo sakana te do ba komi nzoto kilo nde ba tia bango mabanga na nzoto et puis ba poli omeni ke mususu pe bako sala za nzoto kilo mususu ba sala bino ke no o mona balle tant ozolanda balle bo balle komi balle balle kako wana ba travailler yango e komi balle parce tant eza liboso na yo okolanda oyo obi okolanda oyo otali bo balle ke boy mais balle yango na liboso na ye ya ke boy ko sala ni naza zoba peta joueur okizengi nzoka ne basali le ba jia de doublement ya balle donc ba tchele ba bois ke de balle ya moni balle komi mi balle tala so moni na ba joueur omoni ba joueur azo balola balle a balola ngo boy après abwaki yeba ke za le ko mo asali tamba balola balola penza balle bo abwaki be za ngo ko asali do abaloli match baluka bwaki comme na mutona zo tala balle amona ko mende mususu obeta bien te on a beti bo balle zo rupe on dirait balle zo boya makolo na yi ezo boya ko kene direction ya zo tindika ngo mususu omona za joueur ali bongai pona uchabi so nazo tirer na poteau nazo tirer eza sous balle te e baluka flèche siko tango e baluki flèche zo na direction gardien so ayambi flèche wana c'est ka yambi balle mais so bangi flèche bien kotiti ndoka wa gardien bolole penza skive balle so a signé na flèche wana a signé yambi eza nango balle mais tango ezo eza forme à flèche yo ta la flèche au bangi mais yango nzoka eza balle donc ko banga mi gardien za ikidi bo bien bangi nini wabe makamuto mona na poto yo yebi net joueur moya imana samu sabino série mobo ce ka le bin kinde na ko da bona cha début HPD ba coup de tête aux ba joueur en ba na ya ko ke pas camarade na mo joueur le bin non tine abana wana ba ngo de ça net que dernier match bubeta na baba transfert na cha bino début oya yebisa ba yanki na cha bino 2 sur 3 moi sina na zemzeme lo moi ya mapasa donc la réalité est belle. Et belle ma casse. Donc joueur ko bête balle de normalité. Ce que le but na simba ki cité, naza chrétien na simba ki cité. Parce que comité de recherche notamment au simba ki ti ba cérémonie à kisi ya équipe. Yo ko tango bi ko tate. Parce que ba joueur ba on surtout ba kenda. Et que ça ba cérémonie. Ba là même na ba cimetière. Boké na cimetière bolani na cimetière. Ah bon? Mais oui. Bakepe na ola musaba koko na cimetière awa penda izali kama mabele macho tunaweza to kupo eko kenete photo botola so yo oboya te donc succès est là na mabele makasi et puis succès nyonso ya diable ezaka makila succès ya diable ya pamba yo fele ezaka makila soit to somba soit to pesa yo moko vraiment. Peut-être que tout ça, Seigneur. C'est aussi que aujourd'hui, c'est tout ça. Il y a des Bibles qui n'aiment point le monde ni les choses de ce monde. Car le monde passe et sa convoitise aussi passe. Tala. Et là, papa n'a pas de kufa, paix à son âme. Paix à son âme. Papa m'a dit que makasi. Akufia tiki villa. Bala bazo ya la. Lopango eza ya biso. Mais mtu abone la yango passer. Aza susute. Ozomona. Yangwana Bible zo ba biso à quoi bon pour un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. Pour bilo nyoso tozo mona oyo. To tika na biso. Alvin moko yo ko kata moto.
hein mutu mo bwa convier ka veste ba bien nga veste wana quoi ils ont simé fort nga na récupérer mais ba sacrifice yo parfois ça la pose au veste ba jeune ba nini yaza ayi bien moté wana pona biso ba Christ osaka ba sacrifice ba jeune prière seconda monde ba sacrifice ni basala ko ba mapango wana po ba mituka wana bati batika la welela ngana ozwa karo wana c'est bien ozwa karo wana mais sacrifice mutu na sai pas ozwa karo wana yo yebi peut-être za makila bato tout est vanité. Tout est vanité. Au bêta peu du solo, il y a Kachi. Au bêta peu Bakachi à qui si? Oui, mais on est en raté. Ah bon? On est en raté. Bakachi, neti, za Bakachi rebellé. Autant on a commoté. Autant on a commoté, mais Bakachi rebellé. Bazaï Koya, bon maître. Moutou, il y a un coup de tête dans les vides. Coup épée, patte dans les vides. On a habité ça, il y a Sainte-Rita. Sainte Rita Dakar, il y a une paysage championne de Makamba dans les vides. La petite comme tu dis babu pas, tu cas qui dit babu. Vous comprenez? Il y a la kende boy, la qui dit babu. Il y a bilo comme Makasi, il y a Sainte Rita. Ah bon? Maintenant, ce qui est sali au bongo, pas. Ngai na que protection nango, il faut qu'on salle la Saint-Michel. Pentacle à Saint-Michel. Michel Archange Saint-Michel et ça que non ce qui bango baina ba kidi ba wana na banine simbate et simbate voilà et na zako ba soko za siko na cause la réalité donc ezali par exemple Katch ba koma ba bloni ba wana ba kuyete na betu bo makila azuki oko isi kawa zo la mukao atikali nyo kukao tête gilette kukao tête gilette nyo swana eza biloko oyo kukao tête gilette eza biloko oyo bato basala kango na cadre ya nini oyo eza biloko bato basala kango na cadre kaka ya occultisme ya inoptisme donc ba inoptiser yo ba inoptiser yo donc tikali kidi ba biso longola bilamba longoli bilamba tikali mutakala donc commande de loin commande de près bazo commander esprit na yo osala eloko yo volonté na yo elingité donc eza biloko wana nyango esalamaka. Voilà pour mieux dire. Parce qu'on est que né Babylone sous les araké. Bakacher en opé ba sacrifice humain. Oui. Comment? Oui, bah ça ba sacrifice humain. Bon, c'est pour match sa pouvoir. Pour match sa pouvoir pour nous gagner ba combat. Il faut que ça. Ba makila. Naibi kacher moko abima champion ba Congo. La pesa kan de connaître mobali. Soka zobunda bazo benga komba ndeko ne wana. Ah bon? Na ring oui, azo benga ya kingandi, otikinga bondenge nini. Allez pas à Tomboki. Monaga obeti bo riale. Mususu apesa mama na ye. Abenga komba mama na ye. Tamba zobunda bozo tanga komba mama na ye, so tangi komba mama na ye bo pata otiake kawa tanga komba mama na ye bo mona lamuki. La télé mi bitumbe continuer. Donc eza monde eza très compliqué. Très compliqué dans le sens que okoko sala neti catch, okoko sala ngote sans kisi jamais. Il faut zaka na moi kisi oza moi protection. Pour soko zangi yango, mais muto azana ngo sakana nayo. Na ebi catcher moko azana renommé makasi mboka na biso. Bon, catcher wana ye même ato zana kisi no bataminga parce que cheli boko boy. Omona ngangano ko taza ye moko a on ira inoptiser ye moko eti azuki swana apesi tango ya opesa ya esiliti. Abani ko betonner ngali. Ah mais oui. Merci beaucoup Papa Mutombo. Et là, on va vraiment prochainement. Na bandeko banani du début jusqu'à la fin. On va se retrouver à des joueurs Asima Bakis, Azali Kacher. On va se retrouver dans le domaine mobile Asima Bakis, Bazanon, Banganga, va faire ça Bakis, Bikila. Et là, on va avoir un message. Vous allez un magicien, le lot comme pasteur. Bon, tozolo balabandeko yo boye. Osimbaki biloko wana kota ba maison na pona koluka succès à mokili tout ça. Oui. Ezala nano mo okutani na conséquence ya mabete to aussi okutani na yango. Mieux faire eza kokuta na basali ya nzambe. Kozwa biloko ba pesa ki yo wana, ko pesa ngwe pa basali na nzambe. Basali na nzambe bazwi biloko wana basali ba déclaration ba tumbi yango. Après ba bondeli pona yo,
pour la protection parce qu'ils ont un retour. Kolinga te ozwa kisi oba pesa ki oli eloko batela ngopo ozwa yo moke obwaki na toilette ko sala ka erreur wana te. D'ailleurs toilette eza poste magique. Ko sala erreur wana te ke ona zoko no bwaka na toilette si lubie na ke no bwaka na mai. Tango ke obwaka na mai, mai pe eza poste magique. Au moins na te mutu pasola na sirène ba yebse babi comment lettre na po bwaka ta na kamwa sous serre ya mai moko bo rivière moko bo. Donc na mai ba esprit bazali. Na toilette kuna chance Madeleine, madame de la toilette, yé pas ça kuna. Tant yozu biloko na obwaki kuna yaza mutu a Satan, représentant Satan na makambo etali toilette, représentant Satan na kati ya mai, reine de la côte. Siko yebisanga tant yozu biloko na ona bwaki na mai, ona bwaki na toilette, osali loko te zwango pesa basali na nzambe. Basali na nzambe ba bondela pona ngo. Kolanisa ndenge Bible ezoba na kati ya acte des apôtres. Bazwaki biloko nyonso ya mutuya ya magie ba livre tout ça bakena kopesa pa musali na nzambe. Musali na nzambe abondelaki pona ba livre wana pe atumbaki yango. Dès que batumbi deuxième opération ezali sikoyo yo ya mankolo yesu lokola mobikisi na yo après musali na nzambe abondela pona yo ozala protéger pe tambola à nouveauté de vie. Tambola na crainte ya nzambe. Bible lobi, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. On a première chose. Bible lobi était l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. De soko banga kanzambe, nzamba tindelo ange abanda ko batela yo pote mabe mnyoso Satan a préparé na kati monde à ténèbres contre yo ezoyote. Na sukeli wana nzamba lola apambola bino bolandi malamu et tango yoki makambo yo salela tolito zopesi. Merci. Merci. Votre numéro de contact, papa? Numéro nabiso ezali 084 214 64 13. 84 214 64 13. Wano bengi ozibiso ozipebiso atana WhatsApp facilement to sololi soza mutuna rotuna otuni sopelo sambo to sambeli. Merci. Merci papa Jean-Marc Mutomo. Numéro ya papa ya wana c'est beaucoup comme na WhatsApp appel normal nyonso les kaka. Merci papa d'être venu. Merci na Arnaud Kamanda za ma caméra bonzambe na bonzambe Yesu nde mosi ici le mal qui vous amène à la prochaine page. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Oninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. Persona, à quoi bon tout gagner de me sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bako leka. Tangwe komemanga. Tango ekomema, tango ekotika moto te. Mbakulutu bayakala, basi bakende moninga tala tango ekomema. Abi Charles Mombaya, si akenda kala. Otango eza komema. Ya Maria, si akena ye, misa mungolo we. Tala tango ebebi yo. Papa de baba, si akenda kala. Hey tango eza koleka. Ale moloto we, si akenda kala. Po tango eza koleka. Ata mobutu sese kokukungwendo wazabanga he. Asi akenda kala. Tango eza koleka. Muse Laurent Désiré Kabila akenda kala. Hey tango eza koleka. Hey tango ekotika moto te. Tango ebangaka mokolo te. Hey liwa bangaka mokolo te. Abangaka peleki te. Abangaka motambongo te. Yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka. Amemaka moto nyonso moto nyonso tango ekoleka. Lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema. Lengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya. Okokende ndenge nini le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Moninga,
Tango ekotika moto te lengela bomoi na yo. Tala bato bakokende osala ndenge nini ye. Okotikala ebende te, okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomoi. Mon ilangwa salama shibakendaka. Tala tangwe kolika le temps passe. Oh, Alvin et Béa. Tala tango ekoleka. Nabongisa bomonanga pona nini. Bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini. Natangisa makila na boma bato pona nini. Soki nyonso ekoleka un jour. Nabanga kufa pona nini. Soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka. Le temps passe.